finga. Mais, bandeko, na fongo la parenthèse. Est-ce que boyebi ki mutu oyo akendaka ko filmer ndaka boketu na mbandaka pona ba humilier famille ya boketu na mbandaka? Est-ce que boyebi ki ezalaki Christian Bosembe na makangu na ye ya Dani Bokombe? Est-ce que boyebi Dani Bokombe oyo amema Christian Bosembe boye mutakoti saye pa ya Denis Nyakero makangu na ye Dani Bokombe azaka na mele awa oya futaka ndako te babenga kaya trop awa mwana mwasi moko boye yende mutu mwana mwasi wana yende mutu Dani Bokombe azalaka journaliste asala awa na ba o nanyoyo chipo nanyoyo o nani ko ya nani na bosania tango bakoma batu mususu te kuta Dani Bokombe likangu ya Christian Bosembe ye mutazwa Christian Bosembe a présenté pas ya Denise parce que tata mwasi tante ya Dani Bokombe ami intime ya Rwandaise Nyakero ingeta kuloto mwalimu leta. Vous allez comprendre. Jou bakenda ko filmer ndaka boketu famille boketu na esprit ke bakende ko humilier famille boketu balakisa batu ke botala boketu nga kanga minga no baka mingi botala pana bango na mbandaka bazalaki Christian Bosembe na Dani Bokombe ba makangu Dani Bokombe na mobali na yazaka na Belgique Christian Bosembe marié na mwasi na ye. Oh, sa vie privée était au bêta nyonso. Fona bêta pour comprendre les solo. Bakenda mbandaka, Denis Nyakero watinda bango. Boyozo ganga, bobeti Christian Bosembe, bozaba jaloux, asali nini, mwana batu ya mukie, mazana mwasi ya mama mukolo, mwana batu ya mukie mama mabebeli. Alors voilà, nanga très bien. Pourquoi ma mitif ya Christian Zakebele? Gisèle Mpela a fongolaki association moko boye na mbandaka. La Rwandaise Denise Nyakero a sepela kite. Azi Christian Bosembe na makangu na ye Dani Bokombe a pesi na mutu moko $25,000 inget opérateur d'Agas. A pesi mutu moko $25,000 pour bakende ba fongolela yepe association fondation mokoboye na mbandaka tout simplement parce que mbandana e Gisèle Mpela pas fongola ikuna apesi bango $25,000 na mutu $50,000 yo mtoro balanga pourquoi bobeta ki Christian Bosembe bake ba filma ndako wana bakase bako humilier région bakuta na château boketu atongesa. Maintenant, nous sommes dans l'isolo. Tant que tu as un peu de Lukasiko, tu nini, tu as passé tout ça qui m'a amené nyonso. Mais quand tu as peine ça qui a trotté, 2 jours avant, dans le binabino, 2 jours avant, je crois, si ce n'était pas 2 jours, 1 jour, avant, aza lumbe Christian Bosembe akutana kina kombata moko na metro owana bato bayebi yango te masolo wana na babeti yango te bayebi pe yango te makambu nini elekaki entre Christian Bosembe na ba garde corps na ye na kombata wana na kati ya metro ya Paris to beta yango so boye na tribunal. Et loko nini Christian na garde corps na ye basala ki combattant wana awana kati ya Paris na métro na ligne 9. Est-ce que bino makambo na olba bambwa liba ba taliban bato ba oganga ganga est-ce boye biango
lorsque les mecs azoya na kati à Paris, bastion ya résistance, a défié biso au moment où tu lukaye, Maréchal Mokondi. Est-ce que boyebi, makamne le cas qui entre, Christiana bagarre de corps na combattant bakutana kine na métro, Owana, ezali ba masasi yo to bombeli, Kimpukunya, ya Patrick Mouyaya, to ça là on a tribunal. Bogoyeba, makamne le cas qui na métro, entre Christian Bosemena bagarre de corps na combattant. Avant de comme Mukola Lumbe. Parce que vous parlez trop, vous ne maîtrisez pas les Kambu, vous évitez, Boloba. Vous pensez que tout au banga bino. Osez bandeli. Bijou meta. Ozwama. Bandeko. Tango misa wana ya combattant ayoki yango, oui Félix Diaré. Tango misa combattant wana makamna bango esili bango na Christian Bosembe na métro abenganga abani ko expliquer nga makamna se otokuta bela ye na Christian Bosembe na bagarde de corps na métro wana avant même makambo wana. Na bombi, makamno c'est le cas mukolo na kati ya métro ya Paris, to betango na tribunal. Tant to ziango, to misina ba adresse. Ande konanga to passa toute la journée pour na kolukaye to récupérer. To récupérer nenge moko to récupéraka awa à l'époque kengo adondo. Général Kanyama, Général Etumba, Cheo Kitundu, Papi Tamba, Batu Nyonso. Détail moussus bande que vous comprendre, vous permettre, vous souffrir que na bombe makambo ebele, na ba nyonso na médiaté, parce que biso na bango photo beta ntoto na tribunal. Détail moussousou. Oh, boyebite. Oh, même bango mo bayebite. Oh, bate belé bazokanga na musika ba ofinga bayebite. Oh, même Kimpukunya. Boyebi Kimpukunya. Kimpukunya ezala Kikongo na français chauve-souris ngembo. So tale longa Mouyaya alors quoi Kimpukunya. Un traître camarade à Paul Kagame. Traître moko boye. Azo comprendre était. Et l'homme a évité. Il n'a jamais eu agression contre Christian Bosembe. Écoutez-moi la nuance. Il n'y a eu jamais agression contre Christian Bosembe. Mais il y a eu plutôt un affrontement entre le groupe de Christian Bosembe et le groupe de combattants, il y a bataillon Front Populaire. Nous, on était qu'au nombre de 4. Bandeko, Bako Sabino Teto Zaki 10, 15, 20. Après marche, on n'était que nombre de 4 personnes. Christian Bosembe Bazalaki 3. Il y en a 2 mètres. Il y a beaucoup plus de 2 mètres. Alors, Bandeko, 4 contre 3, c'est une agression, bien, c'est un affrontement. Yo Mouyaya, Kimpukunya, Yebisa Biso, Jericho Koingeta. Yo, bino bambwa liba bataliba, na ba soi-disant ba maître. Boye Yebisa Biso. 4 contre 3. Et ça la agression to affrontement. Boaba Zoba, to c'est la bino na tribunal là. So boye na tribunal te c'est boaba Niama. Hein? So boye na tribunal parce que nous avons ici que nous avons un silence que tu as maïté. Tu as qui ma vidéo, tu l'acceptes bilongi. Tu as qui? Tu as mis bali.
Bilota boyi ba mongo la Congo, bomba bilongité. Si le motanga zug bunagana pesi na Uganda, bomba ke longité. Tous ces nyangala katawana ya ba bemba ya ba kamere, tamba ot sakan la pepe ba bomba bilongité. Et pourquoi biso ceux qui t'ont lumbelisé bango to bomba bilongi? Nous sommes pas des bouffons, nous sommes des hommes avec des couilles, s'il vous plaît. To bomba bilongité. Toi ba yuma tout ça la bilongité masqué bilongité. Et l'on nanga yangoyo. Numéro nanga bo pandi partout mobimba. Nazotu nabino 4 personnes, ceux qui va bundi na 3 personnes, et ça la agression, to affrontement. Ah, nous demandons la justice française et opérer la démocratie nyonso. La justice française et prendre des mesures. Ah non, nous avons pris des mesures pour n'accoyer pas contradire la justice. Yo, Kimpuku Nyamuyaya. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour récupérer notre Bunagana aux mains des étrangers? Toi, Kimpuku Nyamuyaya, quelles sont les mesures que vous avez prises pour récupérer Minembwe que vous avez cédé aux mains des Rwandais? Nous avons pris des mesures. Alors dit que, ah non, nous avons pris des mesures pour que la justice française et va traduire et va saisir dans le dossier. Et Mouyaya Kimpukunya, Wali Boma, Bino Bozama Boma, ça fait 299 jours, Bunagana Kenda. Nalbi, 299 jours. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Ça fait plus de 3 ans, Minembwe Kenda. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Batba Kufa Bakulu Nanzala Kimoyibi. Kambote Yaya. Dieu Maïla. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour n'akoye bakosilisa makambo bino boye nango? Vous avez cédé le pays. Vous avez cédé ce pays. Félix Tshisekedi Wakanambe a cédé le pays. A vendu le Congo. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Kimpuku Nyamuyaya. Et vous pensez que Bisso, Toza Bazoba, Tabandeko, s'il vous plaît, Tosa Makambo pour la Belzité, Tosa Makambo pour la Komi la Kisate Bandeko Nanga. Naba âge na Bisso, Tokoya ko Luka Belzité, Tosa la Likapo Batamo na Bisso, Abozo Komi la Kisa. Te. Nous sommes sérieux, plus que sérieux. Et non, il s'habille nos bandeko. À la lieu où vont les choses. Ah, on a poto. Soit tu as un bon combattant, comme un combattant moko, soit tu as un bon moutumo à Tshisekedi. Ça, je vous le dis, hein. Ça, je vous le dis. Soit Boboma combattant moko, soit bisoto oboma mutumo ya IDPS, mutumo ya Tshisekedi. Retenez ça. Tout ça la blaguité. Tout ça la blaguité. Et n'a rappelé bino. Aussi mi combattant moko, biso mutu nyonso to okuta na ye. Mutu nyonso biso to yebi to luka ye. Bande koto comme qui na point, il y a qu'on découvert que Christian Bossemaza na chambre 125. Na kota na kati ya hotel, na vana na ozela yenga moko pendant 3 heures, baninga bazalaki banda,
Christian Bosembe, un PD, je vous le confirme. Nenga qui n'a Paris, bon, on a chambre na zola, la namwa na mubali, parce qu'à côté de science, vous savez, tout ça, combien poli n'engwana, à cause de ma grade n'impolitesse, faut comprendre que vous allez ma moto. Parce que, vous voyez, ça a été yo jeune, mon bimbaloko la yo, oye na poto, na mbonge belé à mboka, ou loué chambre, bola, na mubali, na chambre moko, na mubali. Non, Flavie Majense, ne vous en faites pas.